parole na biso tout ya Carrefour de Star TV l'émission no tout bolé la Showtime avec Jessica Wanga Siko Carré, la perle noire, l'actrice qui domine. Là je vois directement la patronne, Mimi Alemba. Moi la Canada est autrement dit maman sociale. Je vois aussi mon réalisateur Dave Tebra, Montréal. Montréal yone makamu na la note. Babi yone sama. Umona ba Jessica ba noir boy. Ah Montréal. Pendant na ngwende na yo. Merci na bino tout bon message na cause la Showtime. Jessica na bino bolela émission bino tout sepela oboza ko information ya canopé ya bien nga Jessica na zongi lisusu le to lo biaka habillement ya ba fille habillement na biso ya bien te tona ndeko na maman si awa à se présenter to ko to mona si jango ya katika andezalaka. Bonjour Jessica Wanga. On s'est présenté bande ko na biso ya Carrefour de Star TV ba ye ba yo apoto kota la kasi ya bien biso na biso ya bien. Bonjour bande ko na biso nyos ba o ba landa biso. Moi c'est Charoufa Mombela, hein? La fille à taille. Donc yo le bébé les athées. Za apena yo ba question zé yo ba réponse zé Vraiment. Merci Madame Charoufa. Moi c'est taille de longue jambe. Le tout le banon mon qui habillement na biso la fille. Ça bien dit. Nebiti. Ndeti ngane na lati na ngaboye, na lati na ngama, boye na bilanga normal. Ndi na lati est-ce que mo kola mo na ngati. Ah. Jessica. Kona tando lati bo. Nende ko lati boye. Olati kitoko makasi. Merci. Na ko bandeni. Biso ba fille au comprendre. Habillement ya mutu do 1 et contact. Et le bité que ndenga na lati boy na bombi nzoto nde ba linga ngati. Là na okosa. Et puis mibali mobali wa za sourire, mobali wa raisonnable. Mobali wa réfléchir. On dit que moi si le linga zali. Mais dans le linga la télé. Donc il y a des fois tout le monde a ba fille ba kuta na ba déception et ça peut par rapport à la télé na ba. Et la télé est tirara na mobali. Mobali a vraiment na fille mo boy. Alati ma be. On linga yete. A sepeli ne la télé na qui possède na yo coucher na. Et que moi je suis là c'est respecter. Mon bal aux an tenter to yanke moto voyer mon hôtel misaye pas le baner n'importe quoi. Là intimité pour y habillement na. Donc azan le baner buzuba. Ah le baner était. Donc ndeka yo latina oboy. Jessica to ça va réaliste. Quand do latina bien boy. Ozipi na nzoto na. Donc yanke moi télémission na nzela anjo banon n'importe quoi. Impossible. Et simbate. Parce que c'est respecté dans yo moko. Et si ko batu ba disi ba maman na biso bon basi ba maman na biso to ba maman biso de ba poli basa mabala ba baza ba jeune ba o lo ba keno abi ngade za biso na tima pali na tima na bombi nzoto bala mona ngati donc na lati we pena ko sona fona lata ko sona fona telebelo mo ya ko libanda alula mo libanda te so ko yebe ndo ka kutena mo libanda alula te to yebo na basia mabala. Moi c'est libala et le bité soit la type pomme qui est andi mobali na yo bima libanda te. Ami kosi. To mo na ba fille ba shekina. Ozipa nzoto na ye mobimba. Donc mobali soka ba tromper yo kaka, o tromper yo. Et te po yo otiki mpende na libanda, olobi te lo ba mona ngo libanda nga pepa na ngai te, o mikosi. Soka ba tromper yo, na facilité. Parce que bon quand c'est quoi n'est-ce que sur lati mabe de ozui libala.
Mais ça m'a mis le monté. Ne dis pas, pourquoi tout le monde a un souper à tout le monde qui est dans l'église. Avec bon mine et autres à Zuliba. Est-ce que moi je suis quand tu vas balader, tu vas venir? Non. Quand on a bien ngana zo musule lo kwa. To mona ba mama na biso mo nde lelo. To benda ba âge na biso vis-à-vis ya ba comportement, vis-à-vis ya ba biema na biso, maloba na biso pe. Nde esa ke to pousser ba bénédiction na biso musika. To mona ba sœur et na ba pasteur na kata ba église. Oyo ba se respectaka. Oyo ba se respectaka. Et le but est que ce que tiki mpende na libanda nde oza danger, oza spécialité. Ba fille et bon temps to sa makambo, faut dans la conscience. Ba maman biso kala ba bala na ba 16 ans. Ora maman bota mwana, na bota mwana na 16 ans, 17 ans. Parce que la tanga ba maman na biso Sodome et Gomorrhe eza na tanga na biso yango ezati. Elle fille mo boye. Abi na ngai. Abi Jessica. Ma pene na boye ko so na ti pantalon, na ti collant. Et na mo ba tele besanga na nzela te. Faut te lo mo ya awa. Be ro mo mkuse. Oui, le mo tinga banda boso du na mo na mi pende. Be na mo na ke be le be na nzela ba benga ba. Mais so ti pantalon. Ah bo be na ngate. So na ebi singa bi Lamo mkuse ni mpela kisakata ina yote ngini ote nga ngakelo kwa mkuse siko nga mona kwenda na bitule kesa ngabi oli ngakelo kwa mkuse nga kile mbona ngoni ngayo asa responsabilité mtokuta nayo Jessica wa akambweza ma chérie. Oyebi ba mama biso ya moboye baluka ko dresser biso biso mo bana de boya. Est-ce que ebi libumu ya mwasi eza sacré? Njoto mo eza temple molimo sang. Libumu nana ba exposera libumu tolo ya mwasi egoza libandati. Poza mutu o raisonnate to mutu no esabati. Na ye alobi so alati kupa mukuse mo elamba libumu etika libanda nde batu babenga ba ela nzela. Donc on a chaque fois mon bel rende na zabu na ko lata liputa na lati na libaya na ngaka na mol popo no rando lati boy na tambo no na nzela ba olinganga ba ko linganga ma copine na ko sorti ba olinganga et puis bato ba poussa na pembe na ngeza mi bala pa pamba te eza mi bala classe mi bala classe ba bon tonton lo kwa beral ma Vraiment. Mi bala chocolat, mi bala tali ma bosse pe na mobali. Le gars va Francis Matuidi. Oh, l'homme sérieux. Le gars va d'apte bras. Il y a l'inamtala tane propre. Le gars va chaque qui boka. donc aux no classique. Genre na ye. Bato batele ni sarayeta ngalata ba couper na ewana ba bumuli banda. Era bata niveau na ye. Ponde tingai masharufa mombela boye bate misile kinanga Jani Masala Moïse Mombela alinga jara mwasa bongo na famille na biso kota te ebandeni na biemana deva papa na ma kanda ni mwa mukie boye Gile Mombela kanda za bongo bate misisiko fimo boye ayo luka leki na mobali alati elo mo boye mipende ya libanda libumu libanda impossible et en kota te bon mikosa yango nde bo mwasi te bo mwasi ya mutu za caractère Appelle le billet comment qui n'a pas prière et comme famille donc ya famille maman la biso comme papa to tato koko na mno mwasa koline ya simbi nzete olo kanga ok biye mana yo moko eza mabe yo ebi o ba lona ta yo tika mpende libanda o ebi o ba sema aucune idée au blâmer ndoka bato famille oroke luka nzambe wane komi datar nato komi dana ba 45 mois na telote wapeka shebino ndoka vile za yo moko ezo bon batin makasi ezo bon temps bato ba vanda ko raisonner bablo a bon moi si faut qu'on se respecte
moi il faut que se respecter oye bana milieni na okende esenga fona za ndeni fona se comporter ndeni okene pe yo ozana bilamba ka mikuse siku arrivé mobali na yebi to na fête mo fait okende mo coutume mo bo siku oba baswara nango te yozoka bila mikuse siku ozala besoin oluka eloko oyo omesana nango te omonte ke esimba te kasi mpo nini mpo yo moko de omesana Jessica omoni sharufa oyo aza ngai nazalaka na vie ya elamba mokuse nde papa nanga bokolanga mpo papa nanga ndo teke elamba babokolanga bongo ngai elefuwa na rata bamaka mosusu na elateli nanga moko ete yango oyebi mutu mpo azwa exemple na vie akoma ye fa kuta lelo omo ete ya ye ete yango donc bapekisanga elamba mokuse te yo moko vis-à-vis kaka ya bato oyo alobi na boyo oyoka jour conscience na nga moko esalaki nayo comprendre ke ena mwasi ti nazala boye fo nazala boye donc nakola ti baage nangi komokende komokende na basaison parce que na continue na biyema oyo ti wapi ti 18 ans 20 ans lobi nanga mpo eya na bapare ebele babota bana bango atangisi mwana mpo lobi mwana asalisa biso baafricain tobota bana mpo basalisa biso me mindele babota bana te ke basalisa bamundele akoboteli mwana ata bala atako mindele osungaka mwana me biso bamwana biso babota biso mpo tosungaka bango soso abiema na biso ya bien te otikala ser ya quartier osunga para ndenge nini yango nde problème osunga para kamp ozelo ototalize age nini mpo sunga bapara na yango moment ngo yango nde ya biso kozwa conscience ya des fois tontondo okola nazala so papa botinga otindanga na classe nomona loko alingi nga te nomona mabe Jessica ozwa ta ide te nokakanda surtout so na tour atongo soko alamusa ngai nomona loka papa bomi ngai nga option nasala mutu akonde nanga papa nanga nondomona nga ona ndolinga yango nasala te nasala option ya papa nanga mais eya kokoma na moment mo boye nazala so navandi nga mona otonga na olia mbongo papa nanga alia ata sans franc te nayo comprendre ke andoluka bonheur nanga siko ya para mo bo aboti mwana na ye eke lelo mwana wana osunga ye te eza bénédiction te mama Julia quand ayebisa ngai Jessica folata bien moni nzoto na eza temple molimo santo soko olata bien okuta mpe na barelation bien soko olata mabe okuta mpe na barelation mabe nayoka conseil wana nakatango message wana mama Julia campese ya ngai donc yolobela mingi eza mpona bafille nto naloba bafille natina nga na kati toyeba koma toki kose comporter elateli na biso lolenge na biso ya kosalela lolenge na biso ya kolobela donc eza vraiment base surtout kolata kotika nzoto libanda te elobi oza spécial kotika nzoto libanda te eza te ke yo ndo adanger yo ndo leki bafille nyonso donc soki na bafille totambola na eloko wana biso nyonso tu towana même idée biso nyonso toyebi ndeni tokorespecte nzoto na biso toyebi ke nzoto oyo eza tempelo ya nzambe donc bambula mabala efungwama Jessica ozwa ide te abiema na biso nde yango te ekanga biso oui abiema na biso ekanga biso abiema na biso nde esalaka tokutanaka na bavoyu bayankie bameli biamba babiema na biso mpo so tozwi ndeti noblesse sam na Afrique du Sud ka mobali nde aza na mbinga bongo chocolat ya bien mwindo ya bien bongo donc akutani na fille mo boye atiki mopende na ye libanda atelemisi alingi ye alandi kanda mona ya mopende wana alandi mopende ya lisini et après olobi yo mombala na ye ka na vi na nga asakana na nga tiki nga yo moko ndo buke basakana
Maman ya moyo mon général ka songo télémira. Avec Jessica habillement ba fille za bien té. To bon s'habillement na biso. So bon s'habillement na biso quand nous lobi mabala et ya pena mbula. Pour to kuta na responsable. La relation est bien. Donc la relation est bien. Donc oh yo visa kana vinoza. Ozwa mona facilité to bon saka elate. So tali pena o meki no bi na tonne lo mwa mukuse na taba nani ba hotel misanga na le peso habillement na nga na tia mo sous propre so la taba nani ba hotel misanga o c'est une différence ya. Merci. La différence au mayi boyo lobi. O sa dit différence ya kola te lo mukuse na ola tito ni liputa na modi popo mo boy. Ça la différence wana. Okuta na batu misusu nde ba hotel émission donc na iloka mukuse pe okuta na batu misusu donc jara bato yo luka ba benga Eti ngani na lati na nga pena boye ngati na nga be propre boye classique boye quand ozali vraiment et après ole kana na nzela noko mo babelo tontine impossible o mekate o bana na ngeni po o mona déjà wa jara baso ya lingela o banga na ba ono mekanote no pusa de tono bi ma pusa na te e bandeni zo etaba pusa na pembeni na o banga na musika abangi yo penza o mo so honorable oni abangi yo yona no na ma copine na Esther Zola na mona na coupete bien sûr ngata na kilote mais bon Esther Zola na ta kilote te mosali Esther Zola na yebi minga na trop ponton mo nzo tona abo banzo parce que respecte ma makasi ata trop chemise Esther Zola ça elle a trop chemise ma copine na kota za na pesi ba gros bisous Esther Zola motema bata na vie makola mwana pota tongo ya tongo papa umela panda na ngwende na o mériter le ngonya. Merci beaucoup Charoufa moi ça taille to comme les personnes en souka émission ma dédicace ma conseil ko pesa na biso ba fille après to kama. Merci ma copine nanga bali moi ça mwindu yo nde donc basa mokina bango zo bango temps vraiment po ba mo roi yo zo bango temps umela na bana na ngwende na ba dédicace nanga na pesa kana bandi pa mama na ngai conseil na pesa pour ba fille donc quand on lobi to se respecter so to se respecter habillement na biso pesa bien quand on lobi mbula mabanga ya mabala donc mbula vraiment ba so biso mbula biso kaka to ebandeni to ko se respecter habillement na biso donc surtout habillement de n'embêter le site habillement to eba vraiment ko se respecter ni la tête na biso donc ça biso bien fort ba auto zela ka ba auto kana ba auto umela tanto ko sambela pa nzambe la bangomba so to bongisi ke la tête na biso donc ça ba sa ka di bonde na biso tongo era biso nde oyeba ko tsama mnyesho na place la bandi pa maman na ngai Clément Foutila maman na ngana lele trop pona ye no sa nyoso maman na ngako tazana dingi makasi papa na ngai Guilhem Mombela ma petite sœur chérie Espé Mombela Eliane Makal moi ça pembe ba moi ça mpinga ote ma jima Marex mais na bana na ngwende papa o mérité la bosalité Cynthia Diasa Sarah Efana Pelé Mombela Gaïta Mombela, Moïse Mombela, et mon bébé que j'aime beaucoup, Kadija Mombela, il passe à l'anga. Mais non, j'ai l'anniversaire de mon bébé, au CP, la tour, au 7 ans. Merci beaucoup, na PCP, joyeux anniversaire à toi, Joe. Ya Joe, joyeux anniversaire à toi, ya Joe. Joe, ba menga, chers enfants, na big manager. Joyeux anniversaire à toi, na pesi moto na ba oh tout ba lina Jessica wa siko na pesi moto na yo la patrona Mimi Alemba mon en Canada autrement dit maman sociale. Je vois aussi mon réalisateur que j'aime beaucoup, Dave Tebra Montréal.
Vanda na ngwende na yo. Mama Francine. Na peso ba mbote place aux alliés. Mama Christine Boya na Liège. Na peso ba mbote mama na Kimia Rosiani. Bibish Mayamba de Barcelone mon la poto ya tanga. Bibish Mayamba de Barcelone na peso ba mbote place aux alliés. Papa José Ndele na Paris. Na peso ba mbote mon papa que j'aime beaucoup. Maman bébé Somba. Je suis Khalifa grâce à Bissé. Kabamina nga tanga base na nga. Sarah Jema, Marina Boutama, Marina Malembe, Sarah Oumba, presque yenga moi sa pembe. La personne va tout balinga Jessica Wanga. La personne va ma star Lolita Mbemba, Chicago Koya meilleur mwana, Joe Kuluma, Christian Mila, directeur doré, balinga Jessica. Accro.